Merci, chers internautes qui nous suivez sur www.congomillennium.com. C'est votre émission L'heure de Millennium présentée par des locaux, votre serviteur. Dès qu'à Bomoni, c'est la carte de climat, le lézard chaud, il y a chaud. Le bataille qui est attente. Il y a un ministre qui est toujours dans combattant, dans 11e rue, dans siège UDPS. Il y a un parce que maman a événement, il y a le peuple congolais, les combattants, les lélo, les combattants, les lélo, pourquoi les combattants, les lélo? C'est juste parce que le peuple a l'émis. Depuis que Kotisa Mukanda na Senko, pour Mukanda, et comme le président Kabila a signé comme ça, Félix Tshisekedi à sa place, il y a premier ministre, Pierre Lumbi à sa place, le président Tshisekedi comme président, il y a une commission de suivi, il y a transition, il y a une suite, il y a est-ce que papier wana batekelango basi ya nguba? Est-ce que mukanda wana batekelango basi ya mikate? Mukanda ngo epolo na Senko to ekoma nango epa ya président Kabila mais suite ezalaka te. Bato mususu balobi te to mususu pe bango mo IDPS ke biche baso sala. Ko ndenge ni suite opesaki bino pouvoir biso peuple. Bokende bo sala jusqu'à l'évolution ça te. De toutes les façons ça va se savoir. Vous allez d'abord recevoir cette petite émission et puis pour bomber les bino mususu na molai pour comprendre ce qui va se passer cet après-midi ensemble avec les combattants. Mbotendeko. Parce que eloko bato balukaki eloko bato baselaki ezalaki ke komona basala choix ya mutu a diriger d'abord le conseil des sages ya rassemblement parce que yenda osala d'office président ya commission de suivi ya transition. Oui, tout le monde qui papa Nabiso Pierre Numbi et puis Félix Tshisekedi a proposé le poste de premier ministre. Mais depuis Mukande Kote na Senko, suite aux Banate, Tokomi Wapi. Et pour le problème de Mukande Kote na Senko, Senko, on n'est pas président, c'est le président de la Carte. D'une manière discrétionnaire. Donc, ils ont en coulisses. Tant que je remarqué que c'est quoi commencer à aller dans mannequins moboyeke azobomba lettre wana lettre bali musamba donc on a qui vient Lumbi parce que on sait qu'il na bete au Chilumba que lettre wana izali maintenant ba reconnaître que lettre wana izali il paraît que c'est comme ba kindaki pa Kabila on va payer sa lettre tant ba combien pa Kabila veut pas moboke ezali ndebilo ko pesa nga lettre te mais ça président wa na comité de sages il y a rassemblement de ko pesa nga lettre. Mais on a Kabila parce qu'il savait déjà qu'il y a déjà bon un rassemblement. Pour que tant comité des sages, des ordres et quotas. Bas autant ya kopesa lettre wana te na moment où ezaki prévu ba pesa lettre. Tant ba sang bazongi a ici rassemblement ke bokende bobimisela biso président ya comité des sages. Tant bazongi na permanence ya siège ya rassemblement. Ba koti bo ba bimisa président comité des sages. Mais tout le monde qui bande on a biso mususu ba ba ucholi ambongo pa Kabila ba olinga koi ba lisanga bonganga bazado baza vraiment belé ba ye bo ba cha vraiment trouble ne bandi les lolobi ils ont vraiment montant mais le base de décider qui ba bimisa le biso président ya comité de sages au plus vite possible que pour ba pesa lettre ne pa Kabila donc il y a eu kuna la base to chaki makelele Makelo biso to tchela ki bango pe ba raisonner ki ba bimisa ki biso président par consensus. Ils a quitté que ba yeka ki bo Pierre Numbi yo ko ma présenter. Ba votaye azala président comité de sages, Félix Tshisekedi président ya rassemblement. Donc biso nyonso base to za yi pour le logo wana to appuyer en groupe. To se pela ki le roi ba bimisa biso président comité de sages. Maintenant le roi ba to na ba sa ki division na kati ya rassemblement. Mais lettre on a basang déjà parce que ça qui n'a pas beaucoup Félix Tshisekedi na minute togo. Yende mutazana lettre on a beaucoup pour que kuta na Kabila. Sénateur en vie parce que na minute azana président. A comme président so qui appliquer accord. Parce qu'accord ndé PC pouvoir. Sénateur en vie Kabila. A comme président mo ko la appliquer accord. On a solo ba. Bon ba que pesa sénateur en vie. A nommé conformément à la constitution na biso na article 78. Lettre ezana na mboko rassemblement. Je pense que le roi le loba tunyo surtout aho baliaki bambongo batamboli quand même ko convaincre bango bazongi na rassemblement 9 plateformes oyo ezo constituer rassemblement ezongi ensemble toyebi que au plus tard les lots ou bien lobby
akokutana ndeko Kabila bapesa ye lettre wana mais ndeko Kabila alingi asala bamanœuvre na ye toujours. Mais toyoki mbilo moko prononcer malamu lettre c'est comme ati na maboko ya Félix Tshisekedi. Oui. Félix Tshisekedi fala pesa pa Pierre Numbi po Pierre Numbi amemela Kabila ndenge Kabila asengaki. Peloko etaki nungu ezalaki kolongwa ya bato baliaki mbongo ndenge bolobi bato ngo baliaki mbongo si bazongi rassemblement kusomona te mena freinage ekomi na mosusu mopanzi ya rassemblement to ya ye moko Félix ndeko na zonga na mipa ndeko za na suka te eza na mpona biso na rassemblement te bango nyonso to tozongisaki bango lobi parce que leader ya rassemblement abaki fo asangisa bango nanu bango nyonso bayokana bakoma main morale nde bakomema mokanda wana bakomema mokanda yango quand parce que na koyoka bakombata bolobaki topesi bango suka le 10 lelo tokomi le 10 évolution eza te mais lokola déjà bayokani moi déjà bayokani bamisusu bazongaki depuis déjà lobi ke lelo bamakambo ekomarche parce que bazongaki lobi na butu na bazero nde basalaki baréunion mais lelo nde na ntongo yango te so bakombata tokoloba lelo bakombata bapeuple congolais akotelema lelo po arevendique application ya accord Kabila faut appliquer accord parce qu'on doit passer lettre so bapesi lettre lelo faut nommer kaka ça quand même oui pour dans l'attente que to bando pas surtout zila parce que entrée parlementaire zo ko ta les 15 donc faut les 15 ans to profiter ba investir gouvernement donc so les 15 ko eleki do yite to zana mukuso to ko yokela cité na bomba oyo ko yawane ko yana ndeko lobi oyo ko ya papa yo somona teki manèvre mo ici kaka te balongwaki bazongi et puis bazongi lelo na minuit est-ce que ça sur retour ya bolinga ko ya bande ko na nyonso bakendaki musika et ko apporter vraiment eloko ya sika ozonga na bango bazongaki kasi lelo lokola tipe bakomata tosangani mpe lelo kadati na onge peseseke nobaleke no eloko asikisa na ebina alors je pas yango akokepa d'autres solution lelo alors solution nini bon ndenge bapesaki bango lettre kesasiki to banome premier ministre alors faut que biso mpe bapeuple na bakombata po sur lelo premier ministre na biso abima kesasiki mosala ebanda soki banome te Kabila lokola aza wana mpona kosignaka mpona papier wana mpona signature ya mpona kosigne donc azobenda midi ya 14h kobenda chaîne molai tozokomprendre te ezali nazongi nanu mpa na ondeko oui Kabila kosigné lettre ekotaki lettre ekendaki soki makambo eza déjà kosemble komarche à quoi ça sert mouvement oyo ezosalema lelo le 10 mars Kabila biso peuple to remarqué boye biso peuple to monaki boye Kabila parce que azana eloko moko na ezo continuer ko loba moti lelo ya 3 non Kabila zo continuer ko loba ko 5 à 3 non mais or que accord résolu ba que le premier ministre est présenté le premier ministre wana au singulier pas au pluriel ça est le premier ministre est présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre par rassemblement. Donc il s'agit d'un candidat, pas des candidats. On va candidat, on va battre, mais les bases 3 personnes, 3 personnes. Ce qu'on comprendre quand même, qu'on comprend dans le français, on a été, mais il faut attendre bien. Alors qu'on va expert, va expliquer le français, on a bien. Mais on va candidat, il y a un combattant, le peuple congolais, le côté les pour trancher le problème parce que rassemblement c'est la logique il y a qui est sa candidat moko Kabila c'est la logique na ya zomona so logique na des ordres na ya za na ya 3 personnes il y a un peuple qui se prononcer à le candidat za ka moko donc bazo pesa candidat moko azo nommé so ka sali ke ba vantina ya zo continuer ça ba manœuvre dilatoire wana que pour na processus banda wa kamula to za ma organiser l'élection en 2016 et 2017 aza ko mikosa pe malheur ko ya na mutuna parce que accord on est protégé ça accord robo ya za eloko sans l'accord Kabila ne serait plus président ndenge ndikonanga otiko mais papa to utaki liboso na 3 non moko 3 non moko 3 non esimbité ça va président ya comité des sages rassemblement aya na mukanda bapanzani bazongani lelo na minuit et comme il se passe na bangi donc est-ce que son mona te ko ndike eloko ça dit to désespérer na biso. Bon, papa, merci mingi vraiment ndenge opesi ngai parole mais ngai nakoloba makambo ebele te nakosenga na sénateur Kabila ke aza lisusu na légitimité te ata moko
eloko etie wana eza neti accord eza accord oyo le 31 mais nakosenga na ye en tant que peuple congolais amikosa te ke no ndenge situation ndenge atie bambongo na ye en jeu mpona kopanza barepresentant na minute oyo ya peuple rassemblement mais batikela biso liloba moko les peuples prenez-vous en charge nga na kosenga na peuple congolais rassemblement baza ba individu voilà accord eza lettre Kabila atikala ko respecter constitution te eloko nini ko assurer peuple congolais que non ko respecter accord mais na kosenga na peuple congolais prenez-vous en charge ngana linga kana lobakaka eloko mokwana soki totali lelo lobby likambo moko esalemi te ou bien Kabila boy ko respecter accord peuple bakosala nini bakosa prendre na ye mais papa on a dit que tu peux musika to laki to saliba marché une semaine et tout cela dans 3 jours ko simba ça ne promet toujours rien to lo baki to pesi ultimatum mais total la esuka les 10 ans to komi lelo les 10 sous le leur discours so comme nini non total les semaines prochaines qu'est-ce qui garantit que lo kwango e ko simba nyoso wana papa journaliste za manœuvre ya Kabila eza manœuvre ya Kabila parce que na nyoso oyo tukoloba wana banani bazo profiter yango en même temps peuple bazo souffrir peuple batiaki motema na accord pour que no changement esala nini ekota mais nyoso wana eza manœuvre ya Kabila mais tokoloba na ye les peuples bako s'apprendre na ye na sukika wana le peuple va s'apprendre na ye pas sous pas ndiko ngai marche ya lelo objectif ya marche ya lelo ezanini ezali ke ba appliquer encore dans les médias à partir les 15 encore il faut la déjà na kati ya musala na yango na kosenga na sénateur Kabila atika ba avant les 15 il faut encore ba tango ita na marche oui par le bien avant les 15 il faut encore ezala en marche mais au cas où to komi pe les 15 accord en simbi na moté mais ce qu'il avant les 15 accords simbi na moté mais to yebi ke tout dans l'article 64 appelle carton rouge dans la poche ti le loto ba carton ici les 15 ti le loto ba carton rouge na bisoté dans la poche pe article 64 ezala la constitution na to boka ngote to lia ngopete mais malgré Kabila respecta na ya ngote biso to ko appliquer l'article 64 article 64 wana nde ko mettre Kabila hors périmètre cellulaire ko mona ele susu na mbokote azala zomi ko sakina manduki boye mais soki to bimi kaka mukolo moko kaka peuple congolais azongi si conscience na yeke ata congolais peuple congolais si conscience ata congolais ke yene mto sauver Congo ne mukolo Kabila okima azo senga peuple congolais fongola misu Kabila aza étranger aza congolais te fongola misu tito to lala ostuka mukolo mususu barwande ba komuboto la tina basi na biso photo télé est-ce que ça sûr que songo ba de kona biso bolinga ko bazongi rassemblement et comme ma solution to gâteau bango ba luka ki balaki bango ki boya ko so yango oui et là on a une live sur avec les siro persona individu olinga ko ya zongité olinga ko ya ko to zonga to soka ya to beta individu olinga ko ya tikale pa na ye aba Roger Lumbala mais plateforme yo kendaki na bango na olinga ko ye plateforme na les zones mais olinga ko ya tikale individu kaka olinga ko wana olinga ko chon atikali bunu olinga ko donc ye azongi na été avoir ndaza mutu azo représenter rien kutunga na za ba tukutu ba yokela ka biso ba combattant par rapport na yaza combattant te combattant na yaza kuta combattant na ye aza ka mutu ide pesa kasi photo clôturer nous on reste sur papa to peut se sur papa dernière parole na yo avant les autorités sur terrain tout ça la marche na biso ezali bon dernière parole na ngai sakake problème ya Congo ça problème ya individu olengate et ça problème ya peuple congolais ba olenga banani tout ça toyebi ke mutu aza ko manipuler bango Kabila mais ngana ko senga na peuple congolais ba combattant peuple congolais totalement to bimisa nde mungu na mboka to bundela nde mboka na biso eza mboka na biso to ko bunda yango tindenge vraiment que no état de droit
Et ça, la nini, et quota. Papa, le bêta des droits et quota, il y a un des luttes autour de la Tila Soukani pour dernière parole. Dernière parole, dans les caractères. Congolais n'ont surtout tellement abondé la mboga parce que président c'est que là ils sont mal au bateau ils sont mis en charge ça il faut que ils mis en charge parce que surtout Bundi tout ça Bundi azate et même la biso zali mais c'est Kabila il faut boyer bakango bien muta compte ici misère c'est mais c'est Kabila il fallait tout ça jusqu'à Tina Souka c'est ça qui est on a oui de beaucoup pour tirer émission de biso comme ça nous avons tant qui dans le terrain ça va pour le balanga na soka ngana lo bezani azo le balanga d'abord pour na pe ba pasteur na biso tondi ebele na Kinshasa wa zote ya bato milimu wa chômage bazo benga mutiana longolo milimu wa chômage ndo longola ka bato na poto kuna longola pe bato milimu wa chômage za Kabila ole ba mobiliser bato ba toluka moya ko lubenga na Kabila mais bango zo mobiliser bato ko yana longola milimu wa chômage za Kabila Congolais mistika ba distraire ne te ba bato wana boya to sangana to kundela mboka bazo ko sebino boko ta politique te boye mais vous allez souffrir parce que on a l'air bien moi si na bana na ba bien tozo ka ba passer les bazoti ya bato ko tamanga ma politique te za monde sa ta boye mais so une politique ezamable na mboka atelo ko moko ko marché bien zaté dans la politique les ezamable dans la dollar niveau tout dans la dollar tant tozo souffrir na ba passer na ba on va sabia bochira ba mabonza na ba parler chaque dimanche mais bien la population bo souffrir mais bien la population ne bo souffraga bozo conscience ya ko sauver Congo ceux qui ont juste conscience à sauver Congo te État Lio, prenez-nous en charge. C'est que ça qui tout ça nous sort le verso. Nous sommes au total. Merci, prenons-nous en charge. Tel a été le testament, la toute dernière parole que nous a laissé le grand Baobab, le père de la démocratie congolaise, monsieur Étienne Tshisekedi qui nous a déjà quitté. Et moi je pense que c'est dans cette note que je mets fin à cette émission, mais je serais égoïste et plus méchant si je ne présente pas toute ma gratitude vis-à-vis à Yangandeko, Revelenx, Longelo, Dekundes, le vieux qui assure, et puis à Simba Kassara, et puis à Missana Kosepil Sabatou, les chapeaux à toi, mon vieux Lenx, Longelo, Dekundes, et pourquoi ne pas saluer aussi mon vieux, oui, Libandi, Antalo, Babengi, Desingo, les vieux désirés, Kenge Beni. Peuple congolais, on est là, Nzoto Nanzoto, Dolan de la Copa, Mokino la Souka, nous vous promettons que d'ici là, nous allons vous balancer le bel image. Il y a marche, vous allez bientôt là organiser la journée. Restez toujours branchés sur Congo Millennium et surtout abonnez-vous massivement. Prouvez-nous que vous nous aimez, prouvez-nous plutôt que Bolinga Congo Millennium. Abonnez-vous à notre site Congo Millennium, aimez nos émissions, consultez notre site et puis Mission Nabino Totikali et vous aurez droit à des éléments de Bisso, que émission de Bisso sans payer un rond. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bye.